eloko osimbio oyo ezani oyo eza mokila eza mokila sikoto okende kotika yango te non 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 oyo bombaki yango oyo na bombaki yango pe te mais oyo nde nazongeli yango parce que mikili ezalaka nango eza symbole ya pouvoir oyo zongo mikolo oyo nazwi yango siko mikolo nde nazongi ndongo zongi symbole ya pouvoir balobaka soki mutu soki mutu abongoli motema soki mutu bademo bayaka ebele facette yo moko oyebi yango mais eza ba réalité mo naturel mais bakoyebi biso teke ya naturel. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais est-ce que ça va pas délivrance? Délivrance ngai et salama batuto bayebi na ba DVD zali makambutu et salama vraiment biloko bima na nzoto quelque part evanda na ngozela gayo. Non 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 omoni eza lokola arche de l'Éternel. À un moment donné balobi que non ba Philistin ba kanga arche. Mais arche de l'Éternel c'est Dieu en personne. Ozomona c'est Dieu en personne et lokoni sala ke ba kanga Dieu. Ce sont des codes. Est-ce que bakoyi ko kanga Dieu ba Philistin ba kangi Dieu arche de l'Éternel en même temps bango bakomi ko gagner Israël. Israël a commis ko perdre. Mais comment expliquer ba kanga Dieu? Ce sont des codes. Pendant le bac étant délivrance et salami, babenga ngo ba vibration. Biso ba tutoza ba vibration, toza ba énergie, a même été énergie za vibration. C'est-à-dire na moment où ezali que acte moko énergétique ezo salama, ezana ba manifestation toujours. Même na ba musulman, atoki na ba musulman au moins un système de délivrance parce que ba vibration wana et ba vibration ezala toujours kati na mutu et là la kapongi. L'homme prudent voit le mal de loin. Et on va consacrer en tant qu'évangéliste, batunia so bayebi évangéliste le kobika na travail en tant qu'évangéliste ba passer nyonso mais tango nga siko na zongi na makola bakoko na comprendre ba vérité nyonso na zongeli catch nde na mibengi apôtre nde na mibengi apôtre parce que apôtre yango nde moto ezali mission nga actuelle. Pourquoi apôtre? Le fait que apôtre azali bâtisseur. Un apôtre, le mot apôtre, c'est un bâtisseur, moto aza ko bâtir. Mais on bâtir nini? Afrique va détruire quand déjà. C'est quoi il faut bâtir biso to acquérir connaissance ba ko na biso, to zongi sa peuple o na connaissance wana. Parce que peuple africain to congolais azana tout richesse to ezawana. Congo ça coffre fort à l'humanité, mais pourquoi peuple est pauvre? Donc ça que peuple a une information, a une connaissance concernant l'identité na yé. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais quand vous dites, est-ce qu'il y a des vrais, est-ce qu'il y a des vrais et des faux pasteurs? Est-ce qu'il y a des vrais et des faux évangélistes? Non. Des vrais? Non, non. Et ça, parce que, au moment où les camions se font, il y a une histoire et l'autre, quand on se retrouve, pasteur, évangéliste, ainsi de suite, parce que Mundele, dans le 14e siècle, il y a colonisé, Bisso, Abomi, Bakoko, Bakata, Mito, Batebele, et ça, Poto, Mito, Bele, Batata, Bakesser. Et ça, on a zombie, maître zombie, il chef coutumier, il y a Kamona Kanwa, et ça, on a et tout. C'est ainsi que bah imposer un système wana ya domination universelle. Ozomona. Donc il y a que moto union azali pasteur, azali apôtre et ainsi de suite, azo travailler dans cadre évangile, azo continuer l'œuvre wana ya colonisation pour moto moindo ayebate azanani. Ngata on a comprendre la vérité na bimi non tozong la vérité na peuple africain pour ayeba identité na ye à bâtir à se développer. Donc mututu aza faux, l'église est faux, l'église est fausse, donc pasteur mututu aza faux. Donc ezali service mon pour ezali il y a système, il y a Vatican, il y a l'Occident pour na maintenir mutu mundu na bombo. Baninga tango kokie Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yote. Ngai se Denis Kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est opérateur de Jaffa pour faire du filtration.
site. Papi Gaine tout de la vie, c'est moi là moninga là, naza moninga na hotel. Est-ce que naza moninga na hotel Papi Gaine tout de la vie. Azalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gaine tout de la vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gaine tout de la vie. Est-ce que ngana moninga no? Na master no. Na matano. Papi Gaine tout de la vie. Azalaka moninga na yote. 4 rois, peintre, Washington de leur pays. Papi Gaine tout de la vie. Papi Gaine tout de la vie. Nazalaka moninga na yote Papi Gaine. Moi c'est pas ton ami hein. Nazalaka moninga na yote bayuma wana 1 euro na poche. Beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gaine yo éviter azalaka moninga na bisoté. Olai mon bonjour. Na Napoli, nazalaka moninga na yote Papi Gaine. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gaine tout de la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolobe la vie, Papi Gaine. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gaine. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, topé si bien nombreux partout, beaucoup disposés, bâton, la Kolanda Bisso, Boye, à travers tout le de la vie officielle. Merci de votre fidélité. Merci. Surtout, na bino ba oyo bo tiaka biso na ba prière. Bino ba oyo bo partager ka émission. Ceux que vous nous abonnez na bisoté, je vous prie de bien vouloir vous abonner massivement Awa. Nulle part ailleurs parce que Awande vous a vraiment ba émission yo ezalaka mingi éducative. Merci aussi de partager sur mon émission yo. Aux émissions moko, je crois que te bandi conception oyo lelo boko banda ko la biso boye moi mikolo po ekomela mwandambo po ya ko beza moi ebele to ko linga vraiment to yeba ebele ba uta na mokili ndenge to lobaka ba bongola motema bakenda batika la peka wana. Mais émission Oyo de la Lobia, c'est esa conception un peu spéciale. Mutabongola motema a comment même apôtre. Son apôtre, c'est-à-dire à côté qui peut en akata masolo. Azala qui catcheur. Mais lelo azongeli sous monde wana. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup découvrir Yango à travers cette émission, la conception Oyo. Ta façon de regarder. Ton corps est le temple du Saint-Esprit là où Dieu siège. La Bible déclare que Dieu nous a établis tous comme sacrificateurs. Il a fait que nous puissions vraiment nous établir et être des responsables, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, tu ne te connais pas. Oh, bien-aimé, nous sommes venus en tant que sacrificateurs dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé, voilà, bien-aimé, il faut que tu te réveilles réellement pour combattre ces démons. Si Dieu permet aujourd'hui, c'est pour que tu prennes une décision afin de sortir de ces prisons-là, Satan. Alors, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un ancien catcheur, un nouveau catcheur. Nakombo ya apôtre américain Lukubika. Il y a un besoin on a déjà. Mais il y a un bientôt cela parce que il y a Jésus Christ.
Je vais te dire que les diables ne t'aiment pas. devant Zambé. Il y a de la valeur devant Dieu. Que le jaloux il est. Lucifer était jaloux dès le commencement. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Et Satan partit à Manayoka qui joue à Tile le long et à Bundisa. Depuis ce jour-là, il est jaloux. Et mission d'ailleurs, était à détruire. Sa mission est de te détruire. Yo ovanda kati na ndako ya Nzambe te. Et que tu ne puisses pas rester dans la présence ya Nzambe te. Et que tu ne puisses pas demeurer dans la présence. Verset 3. C'est ça. Mais lelo alandi sous monde ya ba Shaolin. Kutu Shaolin la pesi mbote belé. O boxanga ngona ozwa na Paris mon vieux. Champion boni. En tout cas, nabenga yo champion, nabenga apôtre, to nabenga maître Lukubika. En tout cas, bengangai tout grand maître apôtre américano Lukubika champion Ezaka Kanga sur tous les plans naza champion. Sur tous les plans parce que même le parcours il y a église naza vraiment champion. Ba o bayebi. Ah bon? Oui. Ce que ngalingi o pesanga ta mwani, c'est dit nabengo nani, na mission na bengo nani. Grand maître apôtre américano. Grand maître apôtre américano. Ah! Grand maître apôtre américano. Ok. Non, ça l'effort. Au ce moment-là, ça l'effort, hein? Boni, ça va, hein? En tout cas, tout va bien. Voyage l'équipe bien. Voyage l'équipe très bien. Naza awa vraiment na occasion, il y a réunion où ils allaient, il y a Force One. Force One, ils allaient association ya bakatière oyo baki na kozala fondé na bavie maçon Sayuma bavie Litanda Jaguar bavie Micmac bavie Libération ya ba grand maître Shaolin baza ebele vraiment basala association na po et permettre que bakatière ba se retrouver to bano ba bima ebele ba se retrouver na mokolo ya lobi yango nde na nzela ya invitation wana naza vraiment na Paris awa pour participer à la réunion surtout na kozanga te na présenter ba condoléances na grand maître Ponchi Samson autoko fait la maman lelo maman o abota ya na Kinshasa lelo na 9h maman o abota grand maître Ponchi Samson atikabiso voilà la raison vraiment nazo ko présenter mes condoléances les plus attristées na grand maître Ponchi Samson. En tout cas, ndeko nyonso bolanda biso mbote na bino esengo na ngai ya kozala koyambama na tolobela vie eza émission oyo na landa yango wuta et puis na comprendre que Papi Gen aza moto oyo amonaka musika surtout ba émission bolanda ko sala na ba pasteur Tchatumba na champion na biso Churamboma na pesi yembo telembatable en tout cas na sepelaka na makasi yango tango ngana zongeli pena masolo na obi en tout cas il faut kaka na mona Papi Gen na koyi koleka boyete na France. En tout cas franchement ça me va droit au cœur. Je vais te dire vraiment na motema moko mais yambi na motema moko te po motema na yambeli yo nazo en fait nazo ngene mawa nazo mawa mais faut sola tout sola na kolingana no batu ba yeba qui est maître grand maître américano Lukubika mais quand tozo on a mo sima ke po makambo to linga to parce que na expliquer bato awa conception o eza mulai tokosala yango ba série na ba série mais avant batu ba comprendre conception oyo na d'abord on vient ko expliquer biso qui est grand maître américain Lukubika. Bon, grand maître Awita wapi abandaka wapi donc mais moi biographie na rapidement quoi. Biographie kozala moi longue histoire mais tout ça l'a vraiment raccourci. En tout cas, profession nanga na yekole ezali litpe catch nazali mwana ya ekwe motekwe bende na matete na EPD Baumbu donc si quand na yekoli vraiment catch entraîneur nanga ezali Shuben Cap Shuben na pesimbo tebele eza club on misa ba catcher rebelle ya makasi ya batebele et après cela to bimi ba catch depuis 85 vers la fin to bandi catch na yeko sala ba voyage to bundi to bunda na Angola to kocha Angola na zui ba titre champion Angola vraiment vinanga c'était que ça et puis na l'an 2000 na ye ko bongola motema
c'est-à-dire na komi chrétien bon tobotama déjà ba catholique chrétien to le babongo comme Congo Afrique nyonso so za chrétien to za musulman ainsi de suite donc na cadre penza ya ko kota ndenge église de réveil komaka et voilà na l'an 2000 nde na komaka o ezali mosali ya nzambe donc na bongola na motema ba ko consacrer nga na 2002 ba consacrer nga en tant que évangéliste nde na sala partout ba pasteur to ezala ya poto ezala ya Afrique to travailler na bango église nga na oti ko kanga ben instrument pour ezali na oteka yango oui na oti ko kanga déjà église nga ben instrument ezali donc il y a bien professionnel aux en a besoin nango benga kaka papi gene au mona masolo ko vanda donc ça qui na église na sala qui na église à partir il y a 2022 il y a corona tant ba confinement et salamaki nda partir ba kanga ki biso ba église to komaki na bandako mais na moment wana pe e banda ezalaki occasion moko o esalaki banda ko memanga na sortie na quitter christianisme na quitté système ya église c'est ainsi que na 2025 nde na quitté penza à 100% na zongeli catch dans la 2025 na 2025 oui ok voilà alors mais prise de conscience y na 2025 et y à partir il y a ba covid wana tango esilaki mais eza eloko moko banda déjà kala peut-être to ko avancer mais na ye ko quitter vraiment na 2025 après 25 ans na zongeli catch voilà alors batoubalanda biso ndela lobiawa je crois que mission est aussi ça de noter conception neto bandi vraiment to rezoyo moi ba série belé pour photo solo là la photo solo là parce que tous en moi problème moko na communauté na biso batu balingaka kotanga mingi te balinga pe koyoka mingi te surtout makamba boye moni tellement makamo ekota biso na mikuwa tina ba mo l'épinière itikala boye itikala pe ka bongo mais quand même il faut to botama bongo mais il faut to me répéter yeba to botama ngani to kutaka wapi ainsi de suite hein mais quand nous ko yebisa biso on dit que salaka ke yo o bongo la motema de baloba ko bongo la motema kwa ko yamba Yesu bon omoni ngana bi profession na ngizaleka lit pe catch donc à part wana na yeba kelo mosote mais na occasion o na bongola ki motema ezalaki à travers la déception na musalo ngana zalaki nango en tant que catcher ezalaki na moment moko ya ba championnat parce que mbongo ya catch penanga pena ya mbongo ya catch gouvernement on appelle ça un avion donc championnat na jeu titre champion au memi ba athlète tout ça mais circonstance o ezali moment moko esengelaki avion oyo tokendaki nango na ba athlète et ya kozwa biso et ya quitté ngobika je so za tête tout ça makambo nyonso ezala pa na yo bon ozo vivre na milieu ya batu moko ba problème ezalaka toujours ebelé ezana batu ndenge na ndenge mais comme na moment mombo mutu pa komaka na suka c'est ainsi que makambo ebima kata esalaka ke avion yete ba moni ke ngana lembongo ngana zongisi boye to makambo belé na misusu oyo bakisi ba créer donc ezala neti ke moi makambo mabele kaka tellement belé makambo sona ko koloba awa te na zwaka décision na vandisaka équipe na ngai nyonso voire même grand maître Toko Diangani Azalaka arbitre international tout à fait Toko Diangani donc Azalaki na vandi si bango nyonso grand maître Toko Diangani azana Angleterre na pesi vraiment mbote ya passa na vandi si bango nyonso ba président ba secrétaire ba donateur l'équipe tout na bi américain na bino oyo boye baka bobo sanaye eza lisonga te ayebi makam na oloba eza songa ite en tout cas boluka américain na bino mususu à partir à wana sikoyo lokwa na mona ke na vivre déjà vie moko oto benga kaneti mokili ya bato masumu na expérimenter na no vie moko ya bonzambe parce que moni église de réveil to pe bonzambe na sens église de réveil basala ba publicité moko ya kokamwa même so komi na passe o mona ka kesuka nango na kendata na église ngape na mona ke na komi na passe na komi na moment mobo na lingi su milieu wana te na lingi lisusu entourage wana te na kende na église bon peut-être na ndenge toteya à Dieu parle cependant tantôt d'une manière d'une autre to ko lo bongo mais lelo nazolo baké décision utaka pa ya mutu ye moko ngane nazwaka décision na pota vie à église c'est ainsi que na pota ka vie à église alors okomaka c'est-à-dire na obima catcher na nini nga plus précisément na bimi catcher na fin 2020 na fin 85
na fait 85 1985 oui na fait ba machette et tout ça ba flèche tout na okoti ça na okata mutu na fongola libumo michopo libanda na olongola loboko de ba biloko na nyonso donc na fait 85 ndoko ma kache oui na bisa ko kache bon motabimi sanga kache akufa oui entraîneur nanga ba bengi ye na kombo ya nyoka 6600 volts. Bon, au moins, biso to alaki na matete na EPD Baumbo, c'est-à-dire ekwe motekwe bende. Ezalaki club moko ya police belge. Police belge na tawana azongaka na ya kendani revendre na masina na de parote sika pya banda pe dojo mususu kuna nyoso wana. Biso to tikalaka bakatiera ndenge na ndenge et tout ça. Mais ezalaka milieu moko tozalaka trop balitaire. Tozalaka trop balitaire, tozalaka trop bakatite. Sikoyo nga lokola nazalaka déjà na condition physique élevée catch déjà ba pirate ba période wana banda benga ba catch pirate tozala déjà ko bunda to kenda ko bunda catch pirate na njili maître nanga wana oyo akomisanga catcher nyoka 6600 volts azala ko vanda na njili na quartier 2 ou 3 boy yende sikoyo azala pe mwana poto kala mazonga kana ye tout ça sala dojo na ye ya lit na ba catcher tout ça ba période wana na ba gusha ba ours noir ezalaka ebele ba passer boboto c'est ainsi que bango bazwa kangai ba bimisinga katier to komo travailler na bango na travailler na bango na travailler na ba katier rebelle et puis à un moment donné na iko kende Angola tant na ke Angola na continuer ba kati na nzela to voyager na bedingwe makambo ebele nga na tikali na sali ya makambo mususu na iko bima titre champion c'est ainsi que na 2000 na bonga maka à partir d'Angola donc na yambi na nga yesu ndenge na raconter que na nzela ya déception voilà na mona toya maintenant kacho bino ko salaka kacho bande ko sala parce que na mona pe ku na chambre na pesi mbote belé hein na mona ye aneko kende na mwa banzela moko boye ya banda bizango ke banzela moko yesko kenda na nzela be dingo to kenda na nzela o neto ba Charles Malokel bon ba grand maître Charles ko tokotanga yete parce que yaza moto avec multi système aza showman aza moto asala ba discipline ebele donc eza ko to mystique même nga moko telekela ngai bango sko yango moni na dimension na bango na bango bakenda kaka technique technique sikoyo biso to kenda na ndenge ya bokoko na biso oyo babenga gwato pekisi bon nata wana ezalaki ignorance lelo na ko expliquer ngote na lobaki ote za kisi to za gwa non eza na explication moso parce que eloko mabe ezalaka te so to bito loba eza na dia za na likolo ndenge mutu to ayebi dia sala eloko mabe te nyonso ezala malamu c'est tout simplement ça donc tout eza nguya quoi donc parce que mutasala eza die eloko die mutasala tout eloko mabe za te donc connotation ba pesa ya kisi to nini ezalaka te wana ba pesa na cadre ya église bo vendre satan bo vendre ba démon ba toi tikala un système wana ba bongate ba se développer te donc voilà na angle wana nde biso to landaka banzela ba idingwe côté tout na ni côté na benga ngogwa na benga ngokisi ngana lo baka nguya yo recherche ndo sangwa bon ngai sikoyo eza vraiment longue histoire eza penza longue histoire recherche na ngai na kende ko sala yango wapi eza tout simplement que na salaka o ezali rencontre na ndeko moko boye mais ndeko wana azalaka sango omoni à partir déjà tant to sala ba lit to lingaka ke to zana ba kisi ya makasi no benga ngo kisi esala nga passe mais kisi te na connotation ba pesa to kisi ezalaka te na cadre kende balobela à partir déjà ya lit il faut ozana ba warka ba singaluketo il faut mela ba aya makambo ebele na komaka musulman na tambola ba église ebele pona ko luka kaka kisi dans na komaka mwalim na zaka mwalim na islam ozomona nyonso na gepoza na kisi na cadre ya kisi bagwa tomela ba aya tomela makambo ebele tolata ba warka po et permettre yo même na nzela ya lit bacha mukongono na sete ozomona c'est ainsi que tokenda nango ti na catch tokenda nango ti na catch bongo mais et bandaka ozokende pa ba marabu ozokende pa bato to benga banganga na cadre wana ozozwa ozosimba ti tango nakutanaka na sango moko boye sango wana yende mutu asalela kanga babiloko na bango apesa nga livre moko bréviaire ezalaka na makambo ebele na kati ezalaka na ba prière ezalaka ba incantation makambo ebele c'est ainsi que nga na yaka ko développer sikoyo science wana mais na temps wana
le fait que nazalaka ignorant pour nange ezalaki mabe na cadre que toile bakamokeni tant toye na bonzambe et pesi que oui biloko na ele mabe na sala témoignage tout ça mais la connaissance on azana ngo lelo ya on ba kele mabe te faut dire ça lelo comme mabe te biloko ngo pe ndo sala bande ko simba ko beti mutu tant mutu pa oh mais ngulu tu musuta usu mona lo neti neto ba kisi hein musuta mona na mso neti kisi wana ezali ngo ezali neti ba fantir on dit mo yoka na bon sur lelo mutu betanga Charles Père que non bon le là parce que Charles Père a réfléchi que non goza la raté les des techniques sikoyo est-ce que biloko ezali biloko solo pena biloko ya ndaki non biniti mutu mutando bileske mamba solo oui bien sûr mais pourquoi baloba même l'église eza na Satan moko boy poto ba dia za les tout puissants mais comment ko za na Satan néanmoins sur l'église reconnaître que eza na Satan moko boy ko lo baké quelque part, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Quelque part, ils ont une force moko boyi. Force wana et se manifestaka et agisaka. Ils ont un bateau yo ba yebi yango, ils ont un bateau ba maîtriser yango, ils ont un bateau ba manipulaka yango. Mais force yango ezanini, eza réalité moko naturelle pour na mutu nyonso. Malheureusement na niveau de l'église ba bimisa yango bondo ke sala ke bateau moko ya teti wazake ote yende mutu ake kote wana asimba boy azongisa boy bomoni te ye mutu masumu ye mutu oui ezalaka réellement eza réel eza la science eza ba pratique la science na koyi kozole mususu maki na lobeli yango makambu na kundia yango mbala moko le musu eleki au place mbande côté ka ba client bando ya te ba client ba komi koya ebele mais nani asala maki nani asala ki auto maloba kaka diete donc on comprend que la version de bazon ba ko Satan non vraie version eza kaka die yango wana kaka ezali en même temps ba benga ngo polarité à l'image il y a bien et le mal eza force énergétique kat na moto o esengi moto exploiter yango donc eloko zono ba nani te ba benga ngo ki seza nguya eza vrai nguya eza vrai même au monde na église bien que na église eza ya faux mais nguya eza nguya pour ceux qui na église nguya eza la kande ba nzambe banya baza riche banya baza ba vie bien nde ba passe ngo za te na Congo mais nguya ezali eli ko ba te ke nguya eza te donc eza vrai ba binisho to ba binisho yo mo ni toza na fête parce que ba longo l'esprit no premièrement ba inoptimiser yo ba longo l'esprit na yo ba ko binisho eza ten elo moi mabe eza puissance nzambe ya Dieu d'une manière terre à terre quoi parce que loko mabe ala raté OK comment ni yo bundaka oyo esala pena ke o mebele no biloko no ko sala bon combat oyo nga na bundaka ezalaka combat moko je pense que combat wana ceux qui na bosani te ezalaka premier combat ezala na ours noir ezala na ours noir na njili na bosani ko to ni place yango na njili donc abetanga coup de tête moko boye coup de tête wana bat bamoni ke nga na komi liboma na komolongola bilamba sikoyo nga moko na mona ki naza na fête mais à un moment donné tant conscience na kozonga na moni que effectivement na longola ki penza bilamba c'est ainsi que nga pe na appliquer ki o ezalaki ya ngai nde na ki ko gagner combat wana moni donc voilà pour nga na zali ko bunda na jeep à part jeep ezalaki na ba biloko musu na banda ko utiliser o ezaki na cadre ya manipulation énergétique pour na neutraliser moto to pe na contourner force énergétique ya moto c'est ainsi que na ki ko gagner combat wana donc wana vraiment zali premier combat na souti ki bikete o se retrouva ki ni nga mo pe na souti ki boye na la kini o bimisa mutu katiere esenga nini babeza un secret mon secret moi la nini bon omoni les zongo ko tomso ko bomba ngo mais secret moi bon ata d'une manière vite fait ko expliquer biso na cadre ya koleka je pense que na loba ba réalité wana mais nazozongela kaka ke nyonso nga na loba na moment wana na ebeke ezala mabe mais lelo na connaissance naza na onde na oloba kiloko mabe ezala raté donc ezala mabe te ndenge moko mona nyonso so yo aye kola kitayer ba initier ye to ba la kisai musala wana awopesa ntaba awopesa boito ye bien obiso nyonso ozomona ndenge mona domaine nyonso il faut pesa loko il faut pesa soso eza bat nyonso te basenga bongo mais na ba maître mususu akosengo bongo chaque maître asengaka selon ya lingi que non pona bimisa mwana o katier bon apesa ngai boy selon ye ote apesa ngai boy apesa ngai soso apesa ngai masanga mbila apesa ngai boy babiloko surtout beaucoup plus abokoko et puis na enveloppe ya mbongo ozomona ba bengi sa ba katier ya territoire wana baye ba vandi pona ke ba reconnaître sorti na yo
yo obimi les jours wana omoni donc réalité ngo epasaka bongo. Ok, dans la lobby, tu as la grande ligne. Je crois que tu as vendre la poteau sur la route. Tu as émission de tout ça là. Alors, yo, dans le lobby, ils ont qui ba circonstances mais ça là que on le bautiki. Donc, si autant au Kenya qui kuna, au tika qui ne te lobby tout ba connaissance aux qui kuna. Tu vas ba qui si tu bien capable de comprendre. Ba qui c'est moi, on peut savoir on a ni si autant au Kenya ko bongo na motema na ngolo opesa ki pasteur wana opesa ki bakisi na pesa yango pasteur na église batombaka yango nazala na temple nanga batombaka basali ba sepel babeti maboko oui ba sepel ba ezala ki journée moko fantastique parce que même ba chef coutumier bazala ko mona makambo ba démonstration ba ndeko sala emo longoli moto emo koti lichette emo koti mais yango nazolo ba que c'est de la science. Au moins, les tungulu n'est pas par exemple mon terre à terre que les tungulu yobika les tungulu maman lambelaka mais les tungulu ont des énergies et ça une force vitale mais ba pesa biso ba notion wana te balakisa biso makambo wana te chiko yo force vitale wana l'énergie wana en étant les tungulu or que ça la makambo soso so yo za na connaissance wana on ko pratiquer on pe na lolenge muso à part ko lamba yango nde ko pesa yo accès o ko zwa les titi boye eza matiti mususu c'est-à-dire naturellement to ba neti dié parce que Dieu c'est terre à terre tout le monde dit à saler lango bongo matiti on a soko yeux yango au sali ba incantation o esengi parce que c'est de la connaissance il faut ba la kisao o pakoli yango na mutu o sali ba incantation wana même mon incantation epesa ko ba on a les démarche wana c'est de la science et ça tout simplement la science oya nanzela ya connaissance oyo ozanango tango landeli démarche wana osali oyebi ke litito ndebo bakoko bayebaka o lemba o eloko boisala ka boye makasa ya nzete ba poso nzete so na tokisa ngo lemso pona libumo mona bayebi chaque élément ya nature chaque élément ya nature c'est ça en fait parce que chaque élément wana eza ba énergie eza simple matitité eza ba énergie tongo biso batu eloko nyonso eza énergie maintenant tongo bi ke litito e joue ka rôle boye. C'est ainsi qu'on peut utiliser les titres wana na incantation et sengi par rapport à démarche wana nde tango yo okozwa lichette parce que nous sommes ça mana lichette et qu'on peut ça yo maintenant accès yo côté sa lichette wana et bima de l'autre côté sans qu'on kufa ozo parce que le moment na eza sikoyo force vitale wana muteza se manifester eza liso yote ozo mona et eza lokola yo sali doublage on sali doublage donc c'est ça en fait donc nous on peut lichette no côté oui. Mais tu vas montrer des photos, ezali ba vidéo, makambutu, ezali ba photo, tout ba vidéo, ezali. Na longoli mutu, na kati loboko, michopo libanda. Mais tout est là au porté. Bon, pour la Bible, je vous ai donné les pouvoirs. Bon, rôle le pouvoir ezali. Tu n'as pouvoir. Malheureusement, tu exerceras pouvoir wanate. Mais version ba pesa la biso yango te. Pouvoir c'est la nature, réalité naturelle. Ezaka ke yo za na connaissance ya tout oyo to ba neti die atsana mokili. C'est tout simplement ça. Si vous voulez ok, là on bon li motema kuna pe batu balinga mingi miracle. Si vous connaissez pas ça miracle. Bon, so na bito ke na miracle na ndenge to ebeli na cadre ya église. Kuna na zale ko sala miracle kuna wapi? Na église. Na église. Oui. Tant qu'on y apôtre. Oui. Comment ça peut miracle? Na bando ça ba miracle. Na ya côté ya na pesi apôtre Rémi Mosheni Mbote. Na ya côté ya Ana Arpajan. Apôtre Lukubika, campagne à monene na Arpajan en France. Eza ba salle mona, oui, eza ba salle moko na Arpajan a boy. La parole vivante église wana. Pas apôtre Rémi Mosheni na pesi Mbote. Et ça va pas si le moment nouveau. Il faut que tout na bango, il faut yoka bango. Bon, apôtre Rémi Mosheni azali bon frère nanga yaya ya maman Gigi Lukubika, donc ya madame. Ici quand appelle si mon cœur Mbote maman Lukubika. Donc na kenda te ya kuna. Bon, ezaka ba exemple on a ko pesa bateau ba ya France baza abayebi ke ozana campagne otali oyo boye oyebi c'est problème à vie na ye. Ouais, ce qu'on a ça là il y a naturel tout il a toujours na connaissance où zaka na. Omoni les problèmes ezanini. Malheureusement tango yo botami okuti makambo nyonso lukuta bayebi sote ke yo zanguya ozona bayebi sote ko zanguya or que so yebi identité na yo ko zanguya o sala makambo ebele o yekamu sabatu makambo ba benga miracle c'est ça en fait
nyonso eutaka kati na moto même ndenge oza wana na moment onga koyi kobikola yo na kobikola yo tobenga kobikola na kobikola yo te parce que eza na mystique moko boye non naturellement toza connecté eza ba enseignement mo bat bayebi te naturellement toza connecté zana na yebiso lomo papi gende oza wana yo kasi ko makamna yebiso omoni ndenge oza wana ozalaka très sensible na déception. Omoni ndenge oza wana osupportaka moto mabe te. Omoni ndenge oza wana oza moto oyo préféraka moto mosusu asala yo mabe me yo sala moto mabe te. Vrai ou faux? Vrai. Sikoyo ngana zwi kisi pona biso makambo. En réalité toza ba force vitale, toza ba énergie. Ceux qui na se connecter na yo, na sali projection na yo, na kobimisa makambo eza kati na ndemo pe na yo. Yo poza capable sala ngo sikoyo. Mais oza déconnecté na o ezali yo intérieur. Ozomona oza déconnecté. Malheureusement balakisa biso ba biloko wana te. Yango mo na niveau ya église, tanga na zo sala yango et repère que Dieu mutasali, Jésus-Christ mutasali, pour tout ça au nom de Jésus. C'est tout un système où que tout au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, mon délai mutaïla biso Bible, dans le 14e siècle, après avoir koboma bakoko na biso, ba coloniser biso, ba eli biso Bible. Si ko ndenge ni bato ba boyimba bakoko na biso, biso pe to commencer la miracle et simba pe na komba yeso ba eli biso. Non, c'est faux. Au départ, on a pouvoir. Pouvoir, on est à na yo. Yo ne mtozo sala, mais au yebite que yo mtozo sala. Donc, bazo utiliser kaka étoile na yo pouvoir. Wana, et puis yo attribuer au nom de Jésus. C'est ça, en fait. On dit que conception, batu, na si batu bele bandolanda biso ba oser la pene loko yo. Et là, on est au kuta nango siko kuna, na kibonzambo yo yaki. Après combien de temps yo kuta na makambo wana déjà eloko simbio ozani oza mukila eza mukila si uta okenda kotika kango te non o bomba kango oyo na bomba kango pete mais oyo nde na zongeli yango parce que mikile ezalaka nango eza symbole ya pouvoir o zongo mikolo na zongo sko mikolo nde na zongo non zongo symbole ya pouvoir ah ouais balobaka soki mutu a so ntabongi mutema so muta mais ils ont la réalité naturelle, mais naturel. Ils ont naturel. C'est-à-dire, tant que moto a sali éveil de conscience, moto wana a comme plus puissant pour azongi na identité na au départ. Identité na ya source. Na Bible nem tu vas comme là bon pour rendre compte, mais c'est naturel. Ils ont encore l'anda kunezikaki, nda kunezikaki, tant nda kuneziki pour rénover nda. Ndenge ndako no ezalaki ndako ne ko ekozala rénover te moins par rapport au ezalaki liboso ko rénover en plus c'est-à-dire au-delà plus mieux que au ezalaki yango ti siko mutako lo bano ote omoni ndako no ndenge ezikaki oyo koto gloire ya deuxième maison ekozala koleka oyo mais c'est une réalité naturelle. Ce n'est pas une prophétie, et ça, réalité naturelle, c'est comme ça. N'est-ce pas comprendre? Ba manipuler mutu na ba réalité naturelle, o ezakati na yo, o eza naturel, c'est ça en fait. Si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tant yo oyaki na kibonzambe, nyo se komaki yasika. Si vous avez zongeli yo, ozongi su biloko wana to biloko wana nde bon. Et c'est ce que tu yeba Bible ezanini. Bible ezali un code. Bible ezali livre moko il y a ba profanité, il y a ba disciplinité. Bible ezala jamais chrétienne. Ozomona bato ba komi Bible ezali ba franc-maçon. Ozomona banani ba franc-maçon ezalo pa neti ngai lelo oyo boy. Nga nazolo bake nazo na question na yo nazo zonga nga nazolo bake nazali libre maçon. Mais quand on ba libre maçon ezana ngokaka franc-maçon. Donc naza franc-maçon et ça pour ça la différence. Mais c'est quoi la franc-maçon? Être franc-maçon et lui qu'on va tout simplement moto oyo azali maçon affranchi. Maçon libre tant qu'à franc-maçon, c'est-à-dire affranchi maçon. Mais ezana batu muso bazali ba affranchi esclave. Ozomona très bien.
sikoyo bato oyo bakomi bible babenga bango baapôtre ndenge aza apôtre babenga bango baapôtre un apôtre azali un bâtisseur donc moto aza bâtisseur ye nde moto abulaka te tokoma bible tokoma makambo oyo mpo tokolonize bato c'est ainsi que bakoma na bible ke makambo nyonso biso tobomi tosalisali bino boye bokonte yango te bobosana yango si quelqu'un est à Christ donc bokomi eza na Christ ozomona mais kaka bango moni bakomi wana bapôtre wana baframason bato bakoma bible si quelqu'un bible ezali géopolitique ezali ésotérique eza mpona bato nyonso te donc ezali baréalité moko naturelle codée ozomona maintenant yango bakoma que si quelqu'un est en Christ elle est devenue une nouvelle créature les choses anciennes est passé oyo ya sika eye ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi? Parce que babomaki bayindo ba détruire bayindo yango yoka te même ba français ba te bino ba noa bolika kolandela les passés bolingo kotika les passés il faut ko avancer parce que balinga kite ke muto moyindo atika la ote bino boboma biso bo réclamer bango non boye ba que Christ a affranchi bino aux déjà une nouvelle créature c'est bon les passés bobo sana yango mais baso continuer à détruire bino ya moni que congolais azana droit ya mboka na été à bénéficier ba richesse na été parce que il faut bossa na les passés il faut ndimatu c'est ça na contexte wana oyo ngana miki ko fungola pona kolobake tango ngai na yaki en Christ et les kolobake na komaki une nouvelle créature te mais na komaki na moyepe na loba ancienne ezate po nouvelle na ancienne ezalate donc nazalaki détruit en fait nazalaki détruit tout simplement nazalaki détruit sikoyo ndengane na commission to koyi kolobake nouvelle créature na sens wana mais nouveau na ancien zalakate donc sikoyo na zongi na bomoyi na zongi na source ba koko nanga ya ba ancêtre nanga donc biloko no bosana na ngote non biloko wana na koyi ko bosana ngote po ezali lié na yo mutu to ngaka kate ezalo ko défense kenda kati non wana église nde mutu ekosa bongo mais naturellement moto azanguya soki o acquérir la connaissance automatiquement o ko pratiquer eloko o bat bamona miracle et le okeza nango miracle te yenda yebite mais est-ce que basala ko pe délivrance ngai et salama batuto bayebi na ba DVD zali makambutu et salama vraiment biloko bima na nzoto quelque part et vanda na ngozela gayo non. Omoni, ils ont la arche de l'Éternel. À un moment donné, balobi que non, ba Philistin ba kanga arche. Mais arche de l'Éternel, c'est Dieu en personne. C'est Dieu en personne. Et l'on est salé que ba kanga Dieu. Ce sont des codes. Est-ce que ba koyi ko kanga Dieu? Oh, ba Philistin ba kanga Dieu, arche de l'Éternel. En même temps, ba on ba koyi ko gagner Israël. Israël a koyi ko perdre. Mais comment expliquer ba kanga Dieu? Ce sont des codes. Pendant le bac, étant délivrance et salami, babenga ngo ba vibration. Biso ba tutoza ba vibration, toza ba énergie, a même été énergie za vibration. C'est-à-dire, na moment où ezali ke acte moko énergétique ezo salama, ezana ba manifestation toujours. Même na ba musulman, atoki na ba musulman au moins un système de délivrance parce que ba vibration wana et ba vibration ezala toujours kati na mutu et là la kapongi. Ozomona, il suffit qu'à question que telemi ozongeli contact wana na ba vibration wana ezongi. Yango ozoyo ka ke non Dieu se reposa profond sommeil tout ça parce que eza ba code nyonso wana eza ba réalité moko énergétique kati na moto nde moto azolamusa en d'autres termes l'église ba bengi ba démon esprit mais ce sont des vibrations ba benga yango yonde moto ozolamusa yango po et se manifester ngane na lamusi yango na nzela ya éveil de conscience. Alors être pasteur, être nani apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Yo siko yo monde pour cause à l'apôtre to zaine. Ti ngaba consacranga en tant qu'évangéliste ba tunyo so ba yebi évangéliste le kobika na travail en tant qu'évangéliste ba passer nyonso mais tango nga siko na zongi na makola bakoko na comprendre ba vérité nyonso na zongeli catch nde na mibengi apôtre parce que apôtre yango nde moto ezali mission nanga actuelle. Pourquoi apôtre? Le fait que apôtre azali bâtisseur. Un apôtre to le mot apôtre li ko ba un bâtisseur moto aza ko bâtir. Mais on bâtir nini? Afrique ba détruire kango déjà. C'est quoi il faut to bâtir biso to acquérir connaissance ba ko na biso to zongi sa peuple oyo na connaissance wana parce que peuple africain to congolais azana tout richesse to eza wana. Congo ça pauvre faut à l'humanité mais pourquoi peuple est pauvre?
donc ezaka ke peuple azanga information azanga connaissance concernant identité na ye ozomona ke sa bonzambe na biso ya bakoko na biso tokokendaka nulle part yango monike na bike naza un bâtisseur. Pourquoi? Église eza fondée par les bâtisseurs, c'est-à-dire les maçons. Ba maçons ne babengaka baza ba bâtisseurs. Oyoka si l'Éternel na Psaume 127. Si l'Éternel est bâti, oyo ko bâtir va bâtir avec. Donc baza ko s'identifier en état ba bâtisseur, en état ba apôtre. Ba apôtre ne moto ba établir 5 ministères, oyo pasteur, oyo boy. Donc biso ba apôtre ne moto to établir ba ministère wana. Yango monike tant on a zongi na biwi naza un apôtre dans ça la mission et apostolat. Voilà, alors, émission qui préparée, je crois qu'il va nous dire que biso, Ezali, toujours fongolara parenthèse. Tu fais une parenthèse, tu as biso malembe, naebi que, ndena loba ki na dubiawa, tu kokota penza na kati, poto yeba, et là on nini oyo, apôtre, americano, lukubika, à mon avis côté kuna, tu kende boye baba vérité, faut bima, pour comme l'heure de vérité, pour le coup taper les capétro, sur le côté zalaka. Donc c'est que vérité, il faut te baser sur vérité. Mais quand vous dites est-ce qu'il y a des vrais, est-ce qu'il y a des vrais et des faux pasteurs? Est-ce qu'il y a des vrais et des faux évangélistes? Non. Des vrais? Non, non. Et ça, parce que, au moment où les camions se font, il y a histoire et l'eau et banda ndengenini. Quand on se retrouve, pasteur, évangéliste, ainsi de suite, parce que Mundele, na 14e siècle, il a colonisé Bisso, Abomi, Bakoko, Bisso, Bakata Mito, Batebele, et ça n'a pas de Mito, Bele, Batata, Bakesser, et ça n'a pas de zombie, maître zombie, et ça, chef coutumier, il y a Kamona Kanwa, et ça, et tout. C'est ainsi que imposa un système wana ya domination universelle. Donc il y a que Mouton Union Azali pasteur, Azali apôtre et ainsi de suite, azo travailler dans le cadre d'évangile, azo continuer l'œuvre wana ya colonisation pour Mouton Moindo ayebate azanani. Ngata on a compris la vérité na bimi non, tous ont la vérité dans le peuple africain pour ayeba identité na ye à bâtir, à se développer. Donc Mouton tout aza faux, l'église est faux. L'église est fausse, donc pasteur Motutu est faux, donc ils allaient service mon pour ils allaient il y a système, il y a Vatican, il y a l'Occident pour nous maintenir tout le monde dans Boumbo. Tout simplement ça. Pourquoi Congo Afrique est riche, mais tous est pauvre? Pourquoi? Parce que tu pries papa Papigen, yo moi na yo biologique, à quoi qu'on de la yo vraiment pour yo pèse libre. To a prié au dialogue que ono bobo prier nga bobo de langa to kanga ba jeune prier papa ni ko sala ngo pa mo anaye de eza diété ba kosa biso eza colonisation spirituelle et sengeli peuple congolais azonge la bonzambe na ye oya bakoko na biso tant que to kozongela ka yango te to zala toujours borumbu. C'est simple pour nous comprendre que soit utiliser cerveau na yo mwana na yo biologique akoki ko bonde la yo te. Donc ceux qui ba congolais ou pose la question ba congolais ba bonde la anani ba africain bonde la anani. Donc, ceux qui disent wana aloba na ba congolais bobonde la kangana po na pesa bino lipa mais Congo ezajana tout bobonde la pourquoi de les ko ba question bango ba bonde la kapo dia lobby donc yo mwana yo ko loba na été bonde la ngana no po na pesa lipa donc yo za motema malamu ko le kadie c'est tout simplement ça oza motema malamu ko le kadie donc eza diété na sens ya die eza colonisation eza travail moko omoni na époque moko ba bengi yango ère chrétienne. Ère chrétienne ezali ère ya domination universelle. Bayeba ki na ko établir yango na ère ya poisson. Toza ba ère à poisson, toza ba ère à lion, makambo belé. Au moins ba chrétien ba tiaka signe ya poisson na ba voiture na banda. Biso nyo sotote ya no Pierre Boaka Monyama et tout et kende na fungola monoko ya mbisi, tout ça non, ça n'a rien à voir. Poisson eza na ba civilisation nyo parce que ça ère, eza ba constellation ya zodiaque. On a un système où il gouverne les alliés zodiaques. Les alliés moi na 12 signes zodiaques. Les abas signes mais les abas force vitale. Donc les abas dié. Donc moi il na 12 banana. Il y a 12 mois de l'année, 12 apôtres. Les abas tout 12 apôtres. Les abas tout les alliés ba constellation. C'est-à-dire où il gouverne à Mokili. Système solaire. Donc, Nanzela, il y a air maintenant, il y a poisson ici, car et vandi na constellation, na 12 constellations, on a tous na air à poisson. Bah, vie poisson, bon, ils ont utilisé tout le langage, ils ont utilisé. Bah, tout peut-être, on va capter. Mais ce sont des vibrations, ils ont énergie. Ils ont ça là que na air ya poisson, ils ont le la dieu poisson. Dieu poisson, il y a une régné na moment wana.
Donc nguya oyo ya ye ko sopa o aye ko se manifester ezopesa bato ndingisa ya ko rendre ba mususu esclave ya ko dominer ba mususu yango monike mundele na moma wana baye ko telemisa to pe ko établir domination universelle catholique babengi yango ère chrétienne ère poisson nde bakolonizaki bayindo bato nyonso balaki na baconnaissance neti biso boye babomaka bango oyo quand même na poto na baeurope asala chasse aux sorciers baboma baconnaisseur nyonso ozomona parce que balai batémoin gênant c'est ainsi que se retrouva na Jésus-Christ Jésus-Christ banda Jésus-Christ oyo te e bandaka euti na Horus Osiris na Isis na Égypte nde mundele po mundele yeba makambo oyo te nde ayaki kozwa yango Horus Osiris na Isis c'est-à-dire Isis la Vierge ou comme la Vierge Marie Osiris le père Horus c'est le fils concept wana nde bango bayi kozwa yango mais tango ba grec na ba romain bakenda ko détruire Égypte à l'époque c'était Kama ezalaki Égypte oyo te ya mindele ya lelo ezalaka ba Indo et puis ba Indo wana c'était des Congolais donc tango bakenda ko détruire bango nde bazui ba makomi wana nyonso ba papyrus tout c'est là ba papyrus ba bongoli yango bakomi makambo oyo bakoma wana mais poto koma na version ya Jésus tango elongwe Horus et kokoma Alexandre le Grand Alexandre le Grand elongwe peut-être tobeta histoire un jour mususu elongwe Alexandre le Grand et okoma Ptolémée azalaka général et Alexandre le Grand après avoir Alexandre le Grand kokufa et puis tango elongwe Alexandre nini Ptolémée et kokoma Océapis tango elongwe version nande na 325 Constantin Ier baye ko établir sikoyo Jésus-Christ baye ko inventer concept ya Jésus-Christ pona Dieu ya ba noir donc ya mundele mais na ba noir yango moni ba concept nyonso to ba illustration ba tsaka Dieu mundele ba ange mundele makambo et outil empire romain actuellement aux alliés les pays de l'OTAN bango ba komi ba biloko na ba église lokuta eza pasteur moko taza ya vrai tout eza lokuta mais bango ba yebite ba oyo ba yebi pona bango eza showbiz ba de la wana il faut ba maintenir peuple na ignorance et bango ba dia na peuple voilà tout ça la boy donc vote aussi ça parce que donc tout aussi ça pour les lois mais mutu babaka maye ningana pamba te yo lo mwe kuna poni eloni oyo moni kuna moni penda que non ça ne va pas elo ngana moni pona to gagner temps en fait depuis que na komaka chrétien bo depuis na botama na mokili moko na mona ka ba guerre l'injustice makambo belé conscience manda sala neta mona mokie to tamboli ba église belé tamboli na ba église belé ngai pona lukaka ka Dieu peut-être ozoyano na yo mozuite c'est ainsi que na bakati na nga na continuer ka tout ça un moment donné na ekokoma chrétien na l'an 2000 mais malgré tout cela mutu na nga cerveau na nga ezala komi tout na ba question na zwaka ya noter na komi pasteur na zo sala ba campagne ba croisade makambo tout mais quelque part mutu na nge travaillaka toujours to sambela ka mingi mais to soufa mingi eliko bani natali na poto basambela mingi te na poto ezala ka développement travail basambela mingi te makambo pe basambela ezate mais baronde ba vivre bien mais biso na Afrique ba richesse to ezali to vivre bien te quand même il faut mutu il faut ça là natali le mususu na ba télé oyoka super nani psychologiquement ba encadrer moi na so ndenge nini moi na komi bien mais biso na Afrique là au nom de Jésus pour moi na koma bien bano ba tirbila donc na sali ba analyse belé ya ba souffrance mutu mwindo azali ayi détester partout azali persécuté mutu mwindo na lobango siko bino nde bolo ba ke bozana Dieu bino bosambela mingi bozako se prétendre que bwana Dieu puissant mais bino nde bozana écraser nyonso na il faut loba il faut mutu et ça là tant on a tali ba réalité on a commis sous ça la ba recherche ndene ko découvrir ba vérité nyonso ndeni l'église banda ndeni ba yaka ba coloniser biso ndenge ni Jésus et comment ka l'évolution autrement na Jésus oyo ezali César et Borgia donc image oyo bomona ka ya Jésus même ba branamiste ba tchaka banda que ça César et Borgia moi na ya pape moko à l'époque nde bazwaka image wana po ba créer maintenant Dieu ya mondele na ba noir yango bomona ba image wana de ça qui par l'évolution na comprendre que na zu ba connaissance que ba yango na nzela ya Horus Osiris lelo mindele bomo balobango basango bango moko même évêque ya lié ba vérité de maké Adam et Ève bazalate ba personnage ya Bible bazali fictif siko yoko lo bango ndeni tozana ba preuve tout c'est ainsi que tango nazwaka penza précision ya nyonso na 2025 nde na yebaki penya kokata na kitege pour na sauver nation nanga mais sikoyo donc poto si ça makambo ezaki belé mais bon
La moto si ça va prendre. Tango bena tango les biso. Bon, bon souffrir, bon c'est la deuxième émission. Donc mais le loyo, vous avez la connaissance oyo, mutabo yape, pour l'accès ça la bossa à mon épée poli. Nous un maître spirituel. Comme maître spirituel. Na comme maître spirituel parce que na sali transition il y a connaissance et église, na connaissance abako ponanga. Tout à ba connaissance abako za réalité naturelle ou concerné yonga et lokonyos. Tout simplement ça. Donc on a acquérir connaissance wana o ba boya moto ayeba o za interdit na moto. Na acquérir connaissance wana. Mais na jouer on a nature, to bi que biso nyonso toza ba énergie, toza connecté, mais seulement que toza déconnecté, mais ceux qui au sali l'éveil de conscience. Au moment kozonga na connexion wana, au banda capter message à nature, au vivant na terre ba poko na ote mais au reçoit ba message au bango ba vivaka nango ba connaissance au bango bazala nango. C'est ainsi que ngai na recevoir donc na sali transition de l'église, na nzela o ezali ya spiritualité, ya connaissance naturelle. So on va le moment où tu es église, on va le moment où tu vas une église na tongo maman na papa na bana na maman ba ok église. Yo sikoyo na connaissance oyo comme le maître spirituel. Et ça la bonne. Motema nange senya keza ko senya parce que na mona esclave. Ozomona. Donc aza innocente to innocent, aza inconscient et identité na ye. Esclave ndenga nazalaki po ayebite. Soki ayebaka ke église oyo yango ne mutu esala ke bakoko ne babomaye babotola biso ba mabele na biso ndalinga osala ngote mayebite aza victime tout simplement. Mais babiloko oyo batia na Bible nyonso eza ba énergie, ce sont des concepts. Yango zomona ke mutu alindimi pe alingi bourreau na ye assassin na ye to mesana bongo etikala bongo ba imposer biso la croyance au lieu la connaissance. La croyance ezali kozala stupide moto ayebite mais connaissance ezali moto ayebi. Nga na yebi ke papa nanga azali mais na ko croire te ke papa nanga za na yebi ke papi gene azawana toza awa na to lobela vie mais na ko croire te ke to lobela vie ezalaka to papi gene azalaka non po na yebi donc balongola connaissance boyebi ba imposer la croyance yo vivre na ko croire. Pourquoi ils allaient se prétendre pour connaître même dans le tribunal sobiko osa ko croire que ozala ki na likambo non parce que mon nom de Jésus on peut miracle moi salami non même na libanga sobi au nom de libanga on mona miracle parce que eza force énergétique kati no makamno no bayango wana baboy ko yebiso que yonde mtozo produire ba fait wana poza une force vitale mais la Bible balobi ngo directement que je vous ai donné le pouvoir or que pouvoir ezaka yomoko ba pesi pouvoir ezaka yomo ba manipuler yo en tout cas le point l'autre sukiawa c'est vraiment profond hein moni ndeko utaki na mokili ndeto lobaka lelo auta na mokili akomi ayele kibonzambe oto lobaka akomi même ti évangéliste pasteur azotea na ba croisade banini mais lelo azonge isusu misala ya catch et puis comme maître spirituel. Et c'est vraiment intéressant. Ne ratez pas cette émission. Bosez la émission. Je crois que semaine prochaine, ce qui nous a fait Pessibiso, Makasi, de Gozongi Sadisusu, maître américain, Bokoyo Kayeli Susu, Toromika Kosolenga, mais ce que tu as dans le Pena, on peut s'amuser de tout dans la bino, à Ozala mieux placé pour répondre à bino. Pour aussi dire ça, si tu vas Hollanda, émission, aussi déjà Nini. Bazela déjà nini avant na yebisa bat bazela nini na pesa eloko moko étirer le soit attention à bato na 1 Jean chapitre 2 na verset 15 ba on bana biso n'aimez point le monde maintenant na loba que n'aimez point le monde ni tout ce qui se trouve. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du père n'est pas en lui, l'amour du père. Si comme papi gene mon frère yebisanga nano ceux qui mokileza la kamabe n'aimez point le monde ceux mokileza la kamabe ndeto ngai toza na mokile nde mokile nga ozala. Si so seli mutu no comprendre que ezana die mo côté konde baloba die mutalobi non c'est tout un complot ya Vatican pour na coloniser mutu mwingi na cadre que mundela mona ke bino ba richesse ebele bo sale lango te za pona bango bino bo linga ngote po so ba bine même point le monde culture na yo ezana kati tradition ezana kati pays no ezana kati. Donc vie na bino nyonso ezana kati liko ba qu'il faut tout abandonner pour vivre ce qu'on a oyo ya bango n'aimer point donc il faut tout renoncer. C'est ça les enjeux. Donc on ko lobana bandeko bozolanda biso na yebi ke peut-être eza pasi la vérité yango to lukaka et quand tango to yeba ka vérité to se libéraka bozwa temps ya kolanda ngai ponga lelo oyo naza mieux placé na uti sika yozali lelo oyo na komi awa zwa temps ya kolanda ngai analyser makamna lobi o mona ke malembe
comprendre mbala sima tant to koleka lisusu to étaler lisusu vraiment na détail to comprendre lisusu davantage sinon on appelle simbote na bino nyonso bolandi ngai etungisa bino te bozwa temps ya analyser vraiment eloko oyo na pesi penza merci na mon frère Papi Gene pour l'émission Tolobela vie bolanda ngo mingi ngamo nazali fan na yango mbote vraiment na Kaimani maître Kaimani maître Riti RJ Jaguar na grand maître Shaolin vraiment le cowboy pas fatigué na maman Lukubika maître Toko Diangani en tout cas na pesi mbote belé mama Gigi Lukubika maître Toko Diangani na Angleterre bino nyonso bozolanda biso toza vraiment ensemble mbalasima toye baliso kutana pour na repentir. Voilà, je crois que tout ça l'effort chaque semaine tout ça la une fois pour makamboza moi belé ou 2 fois. Tout ça la moi effort restez connectés pour partager l'émission Tolobela vie. Bye bye. Nzambe
na kata moga mabanga kosana osilite famille kitu bakolela kosana osilite belmondo akolela yo kosana osilite bana bakolela mama kosana osilite ma Virginie mwana kaike yo mama cigarette mama buchana moina la rate pura la moina kata mumbele buchana moina kata mumbele pura la moina nzoko
nyonso mabe o mama yosalinga mabe soso azala mabe te kasi akoli